Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyonso ya Alpha Kitchen. Tikete kimi ankolo écoute na mabota na bino. So ezamba liboso zo landa ngai zo mwa minute s'abonner. Nzamba lola auza kopambola yote. O ezali makayabu tozo longola onde mungwa toyeba ndeni toko longola makayabu na biso mungwa. Makayabu na biso kama o makayabu suso bangi basango ni. Eza na bana biso eza na mbatu musu basengi babi mama dengi na yeba ndini kosisa makayabu mungwa. Donc bana biso biso ko mitungisa ta musu abia makayabu mona lambi mezaka mungwa makasi azoyeba te est-ce que change ka maile nyoso to asala ka ni do azoyeba te. Yangona na so la vidéo oyo to yangonde to so sala à suivre. Ce que zamba liboso na lobi bo s'abonner bo like bo share bo kabola. Nzamba lola ozanga opambola binote. O ezama ina biso to tena bassin, ezama ya pio, tozo makayabu na biso tozo tia na kati. Moni makayabu eza na mungwa makasi tozo tia nanu na mai. Tozo sukola makayabu na biso otango na mai ozonika makayabu na yo po mungo batiaka likolo elongwa okofanisa pe mwa moke ata ba 5 minutes otie makayabu na mai ozosukola ngo ovanisa ngo mwa moke 5 minutes apres wana obandi konika yango onika nona linyuka te kana maboko zolonga ba mungwa oya likolo doto tika mwa muke 5 minutes na biso ekoki sikona osa nini na longola makayabu nanga na mai oyo na sukolili na passe sali nanga pona ba mungwa elongwa ona sosopa mai oyo ona sukoleli ona sukona ngo makayabu na biso na isusu na mai na ngai ya soin na sopi mai wana po mai ne komi ba moko mungwa oyo ezaka likolo lo nyonso na longoli yango na sukoli yango mais esilite azwa susu nazotia lisusu na mai donc atika yango lisusu 5 minutes lisusu po bamungwa oyo ekangamaki mosusu wana ya teti elemba mpe lisusu elongwa 5 minutes na biso ekoki nde nalobaki tozosukola so makayabu na biso lomungwa nyonso sikoyo elongwe oyo ezalaki bapakola likolo nango lomungwa nyonso elongwe nazotia susu sani nazosopa su mai oyo mwana makayabu nange eza ya misuni makayabu eza ya misuni donc fesila pena mungwa bien donc nasukola yango 3 fois na bamungwa ya likolo elongwa ko nasukoli lisusu omoni sali na biso oyo totieli makayabu oyo makayabu eza pena mingi te eza ya kotonda te mais na préféré natia makayabu nanga na mai na sani eza mwa mokie monene mpona okotia mai ebele ekopermettre yo makayabu na yo esila mungwa bien natia makayabu nanga mwa mai ebele donc mwa mai ebele mpo epermettre makayabu esila pena mungwa bien ndenge eza boye
na tiki makayabu na utika ngo panda 2 heures du temps après on a changer au mai na obisi sa mungu aderote ina sisa mu ekola na mai ti lobi na tongo nde après wana na lungole ona mai mais là va me changer mai na ngai donc ndenge na tika ngo bona après 2 heures du temps na changer ngo su mai makayabu na biso ngo yo tongo etani nde na lobai na lali sango na mai ya mo na sorry tongo etani makayabu na biso yango yo ndenge na lobaki tongo etani na lalisi yango na butu mobimba po eza na misuni so eza na makayabu pepele oko changer mai noti na pokwa esi nango pe mungwa mais oyo eza ya misuni ya na prefera ke na lalisa yango po ngai na linga makayabu na ngai ezala mungwa te ezala mungwa do ekoma lokwa mbisi te mais ezala na mungwa te ya ndenge ki ozolia ozoyoka ngo mungwa ponde na l'extrait na vidéo na ngai makayabu na sepelaka ko saisonner makayabu na ngai donc faut si la mungwa autant yo ko saisonner ngo ekota siko goût ya biloko ko saisonner na kati pesa na mwa mungwa na kati yango na siko na zola samino makayabu na ngai yango yo nde na tiaki yango na mai omona makayabu eza misuni po yeba ke makayabu na yo esili mungwa osa ndeni ozwa likayabu moko olongoli musuni oya musuni donc omeki yango oyeba ki makayabu na yo esa suna mungwa te detika na mungwa moko oyo ezaki ya mwa mesure ko lia ezala te ki olie likayabu ozoka ngo mungwa makasi te donc eza esili pena mungwa bien mais bien ya nyonso te donc mais ça va na ndenge sikoyo ke kokalinga likayabu na yo okokolamba ezala bien sikoyo tozokende kwa makayabu na ngesili mungwa na yobaki lobi na pokwa avant que ne kolala na changeaki mai avant pena longola siko na tongo etani na changer su mai wana te mai mususu na vanisa mo muke ti ba 10 heures po makayabu eza mbisi soko umela ko umisa mo mingi ekoma solo alors batu mususu bazaka suka zwi likayabu omona makayabu kaninga zwi boye ake na ngombala moko na mafuta atie akalingi makayabu yaya eza pena salite pona nini makayabu eza mbisi oyo eza bekai yango mona ke makayabu susu le basene ngo soso mona ana likolo evimbi alors eza kwa mtoso lia mbisi na bekai na ndo fo palola makayabu na yo eza simple ko sala na mbeli mais na la sape système susu ezali ya bien o eza encore fourchette to lelaka ozu makayabu na yo ozo palola ngo moni ozo palola makayabu na yo eza pena easy monta ba salite o nyonso donc so kalinga ngo ka ndengwana na ba salite o nyonso ekokota na kati ya batu bakolia ngo esaka salite mona mutu as hotel au servir mutu likayabu mais mona mutale kaka ale kaka ndambu atiki po mona ngo bekai esali salite donc il faut palola makayabu na yo bien okosa apena mbeli ndenge na lobi no omoni makayabu so ezaka mona ekumbama ozwi mpenza donc ozobenda basalite nyonso ya makayabu bekai nango elungwa moni oyo eza basalite tolongoli na kati ya makayabu ndenge topaloli makayabu na biso tala basalite donc soki olambi yango oyo nyonso opesa bato balia eza pena salite mingi donc tozobwaka oyo eza mai oyo moni oyo nyonso basalite tolongo na makayabu na biso tozobwaka yango sikoyo natie su mai na ngai ya soin sikoyo nazosukola yango oyo eza kosukola ya suka natie su makayabu na ngai na mai asukoli sikoyo makayabu na ngai esili sikoyo omoni oyo eza kosukola sikoyo ya suka yango oyo sikoyo nasali nini
nazi eloko nanga oyo eza ya passoire natie makayabu na ngai oyo etanga mai makayabu na ngai epaluki bien basate nyonso bekai nyonso elongwe moni makayabu na ngai etangi mai yango oyo sikoyo nazozwa makayabu na nga nazotia yango na kati ya freezer bag omoni mpona nini okosaka makayabu te ozelaka mokolo ozolamba otie na mai donc système mosusu nazolakisa bino ezali okosala makayabu na yo mpo osisango mungwa ça dépend ya ndenge boza na ndako quantité ya bato boza na ndako ozozwa yango otia yango na ba freezer bag oyebi ke mesure oyo bokolia na ndako mobimba otia yango na kati ya freezer bag na yo mpo na nga na mesure ya ndako na nga oyo ekoki natie makayabu na nga na ba freezer bag ozomona na ozongo sikoyo natie na nga na congélateur nakoki kozala mpe outaki ta mosu mosala oye oza omoni ke nasala eloko moko ya mbangu okotika na congélateur otongoli chasse na yo moko ou bien te avant obima ozwi chasse na oyo ezaki ya kokangamba ya makayabu na yo otika otika ngo libanda ata na frigo mpo edécongele donc omoni ke ozapana na mosala mingi te na ndenge ke ozanga biloko ya kolamba donc chaque fois lere nyonso ozanga eloko ya kolamba te eloko moko ya vite fait mpo ezala donc ndenge nga nasala makayabu na ngai yango oyo yaya osengeli nga mami ndenge nini nakosisaka makayabu mungwa yango oyo nalakisi yo donc eza nango mpena easy ndenge nasisi makayabu na nga mungwa boye so bokoti na video na nga oyo nasala makayabu omona sikoyo ndenge nini oyo ezali ke na saison na makayabu oyeba sikoyo mpo oyeba gu ya makayabu yo moko otie gu lisusu na kati ya makayabu na yo oreke ozwaka bo ndenge eza boye otie na mafuta te okotia su gu na ndenge na yo apres osali ndenge soki olingi yango ya pilipili olingi pilipili ya kozika olingi pilipili ya bapoivron olingi eloko nyonso kosala okosala olingi olamba eza kaka yo donc video na nga mokolo ya lelo oyo ezalaki ya kolakisa ndenge nini okosisa makayabu no mungwa mpe kobomba oyo ezali makayabu na yo so osisaki mungwa otie yango na congélateur so oza na congélateur monene okotia mpe ata mosusu 10 chasse no ya boye otia yango na congélateur eza facile mpena mpona yo ata mopaya moko abimili oyo ya prise te olobi ke oyo nasala mo eloko ya kolia alia mbangu okotika na congélateur ne obimisi chasse ese osali yango donc na moto akokamba lere nini osali makayabu lere nini osali boye donc eza batechnike oyo nazolakisa bino yango tokomi na biso na video tokomi na biso na suka na video na biso ya mokolo ya lelo oyo ezalaki ndenge tokoki kosilisa makayabu na biso mungu yaya naloba ntango nyonso kolamba esilaka te bayekolaka kaka eloko nyonso omona mpe na makayabu mpe kaka kosisa mungu mpe eza problème oui eza problème eya na motu mosusu mpe ayebi ndenge na kosisa ngo mungwa te bana na biso naloba ntango nyonso ke tokotikoti na bikolo nyonso donc bana biso bazobala bikolo mosusu ya basi babala mibali ya bikolo mosusu ya mibali bazobala mpe bikolo mosusu donc olakisa mpe mwasi na ye ndenge nini alingi alikayabu me ayebi ndenge akosala yango te ayebi ndenge akosisa mungwa te donc video oyo eza mpona bino eza mpona biso tokolanda en tout cas bacommentaire na bino esaka mpenza bien bokontinue toujours kosabone bolike boshare bokabola kobomba ngo mpona yo moko te babilika malamu babomba yango te bapanzaka yango donc ifo kopanza koyebisa bato ke te na découvrir chaîne moko oyo eza mpena makambo ya malamu oyo eza ekoki ede biso na kati ya kitchen na biso alors tokomi na suka na mokolo ya lelo naosenga merci na babone nyonso ya sika boza welcome na kati ya Alpha Kitchen toza toujours wana na bino elongo tozo apprendre ebele na kati ya Alpha Kitchen nzambe na nga vraiment apambola bino bosabone bye bye.